Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien te. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kakana 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na makambo moko ya kitoko. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili, ba solution moko ya kafu kafu, ba solution moko ya kitoko. Na Gavker penza bika na yo libela. Ezalaka bongo. Gavker azawana pona basi, Gavker azawana pe pona mibali. Papa ozoyo kanzoto na yo biente. En tout cas, kima na lombangu na Gavker, place solution na yo eza. Côté ya mama yo pe, ozo yo ka bien te, nzoto no eza bien te, oza na posa kobota, omeki banzela nyonso, meli bakisi nyonso, o ba docteur mosusu, ba pesa yo, e o simba te, na turo yo, na sengi na yo kaka, benga Gavker, kuna ba solution ya kitoko, ba solution ya makasi, eza na système moko, ya kitoko penza mingi makasi. Bande konanga esali pasi pe mawa po na majabu gospel, majabu talents. Bande konanga deja tango majabu e bandaki, tango ba édition ya kin e bando salema mbutu yaki to yaki komona ndeko na biso Christelle alongwa ye moko abimisa ba makambo ebele penza ya makambo bande konangai. Lelo oyo toye komona pe ba édition ya poto makambo pe ekomi nango kobima. Makambo nini ezoleka na majabu eza pona bana nzambe to eza pona bana nzambe te. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na meme libino ba ndeko na biso ya majabu. Bandeko nanga nini ezoleka na majabu, makambo nini esali ke noto ya kobeta ma solo. Avant na kota na mozindo kandenge ezalaka ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka, yango penza na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois, ya okota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne.
aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka penza Etoiline Ines TV, zo penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovisa. Bambote na Madame Grace Mpoi. Bambote nanga na Madame Marie-Josée Tchala. Bambote na Madame Sidonia Siala. Na pesi bambote na Madame Princesse de partout o yazolandaka Etoiline Ines TV. Na pesi bambote na Mama Titi, Mama Tina, Mama Joséphine et pourquoi pas Mama Eugénie Zemanga. Sans oublier Mama Christine Lonongo depuis Paris na système moko Yakitoko penza mingi makasi. Voilà. Kane tobetaka masolo soki ya koloba eza tokoya koloba, soki pe ya koloba eza te tokoya na biso koloba te. Lelo o penza tomemeli bino audio ya mwana moko ya majabu depuis Poto. Depuis Poto, je dis bien parce que tolanda ba prime ya bana majabu. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka, bamapango ya kosomba yango yo. Ozana posa ya kosomba mwa lupango na yo. C'est le moment, sombela bana na yo lupango, sombela mwasi na yo lupango, sombela mobali na yo lupango, ekosala malamu mingi. Ngana boya kananga tongo ba mapango kosila bo bando koloba ke no mama Etoiline biso to yebaki te oyebisaki biso te yango bandeko nanga na ye awa pona ko sensibiliser biso nyonso. Batie ba mapango $350 ya pamba osombi na yo lupango na pete nyonso bandeko nanga ye. Bo somba comme ba place eza nanu. Bo somba soki olingi osomba 10 parce que eza na bandeko déjà mosusu ba obenga balobi mama Etoiline nga na sombi nanga déjà 10. Batu mosusu na sombi nanga 8. Batu mosusu na sombi 5. Batu mosusu na sombi mibale. Batu mosusu na sombi misatu. Et o dépendre kana mutu. Tango batu ba osomba bakomi kotongisa. Nga na lobaka toujours eza na ba place mosusu biso tomona kaka eza musika kuna na okendete kuna na okendete. Après un moment donné, omoni batu bakomi kotongisa, komi komituna ba place yango ba bando teka ba $350 na yebaki te kende sikoko tuna prix. Wana nde bakoya koyebisa bino keno ekoma na ba $13,000 ezalaka bongo. Ba place nyonso bomona lelo ekoma cher. Nakala wana tango batu bazalaki te ezalaki moins cher ya makasi vike batu bakomi kosomba emataka ekendaka pe bongo na système moko ya kitoko. Voilà. Bandeko nanga tozonga na makambo to betela masolo. Lelo oto ekomona ndeko na biso na kombo ya Anthony. Anthony aza moko ya ba majabu gospel ya Poto. Aza penza rapper rapaka kitoko tomona rapé ba ambassadeur na biso ba appréciaka ye penza makasi à chaque fois que asala ka prestation na ye
en tout cas ambassadeur apprécié que non on sala bien. Je me rappelle même l'autre fois parce que tout le monde a caisse bloompe a rapaka na banzembo na ye. L'autre fois a participé qui en tout cas a encouragé qui est penza makasi. Mais comment na kutu ndenge bando participer na ye. Il était très joyeux. Na kotala ye boy na elongi olobi ke non, il est à lui très joyeux. Mais bande konanga ya kokamwa e komi oyo to komi komona lelo. Ndeko na biso Anthony plutôt lelo aye ko bimisa ba audio ya somo ami longoli ye moko na majabu alobi a continuer na ye lisusu te. Parce que azana ba principe na ye, azana ba limite na ye. Alors la famille avant na lobe belé natie la bino na no audio to landa biso nyonso ensemble après kolanda ye nde toya ko sala analyse na biso ka ndenge to salaka. OK la famille, on se retrouve juste après. Bonjour le peuple, c'est votre frère Anthony, certains me connaissent sous le nom de Rodzi. Et je suis candidat à la saison 2 de Majabu Talent. Je me dirige vers le prime numéro 5 là, et je vous annonce que j'arrête, que ce sera officiellement mon dernier prime. On n'a pas encore de résultats, on ne sait pas qui sera éliminé ou pas. Peut-être que je serai éliminé, ou peut-être pas. Mais en attendant, c'est mon dernier prime, je me retire. Et je vais pas tourner autour du pot. Il se passe énormément de choses dans cette compétition qui ne sont pas en accord avec les principes du royaume du ciel. Je suis pas là pour tirer sur personne, juste pour dire ce que je ressens et pour dire ce que j'ai vécu. Certaines personnes vont comprendre, certaines personnes ne vont pas comprendre. Je suis en guerre contre personne, surtout pas contre Majabu, mais juste pour vous dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai sur le cœur en tout cas. Je pense que la mission de Majabu est totalement louable et je pense que c'est une mission qui est soutenue par l'Éternel, ça j'en doute pas une seule seconde. Mais il y a l'art et la manière de faire certaines choses. Et ces certaines choses ne sont souvent pas respectées. Donc je préfère me retirer. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Je préfère me retirer. En tout cas, je ressors un peu meurtri de cette compétition, mais je ressors grandi. Peu importe les commentaires que j'ai reçus, les messages que j'ai reçus, les messages de haine ou les messages d'amour, je remercie tout le monde. Même les gens qui m'ont envoyé de la haine, je vous remercie aussi. Parce que ça m'a montré, ça m'a prouvé qu'on manquait cruellement de l'amour de Dieu en tout cas. Et que Dieu nous aime même malgré nos fautes et malgré nos caractères. Donc merci à toute la force que vous m'avez donnée. Merci aux supporters, merci à toute la team Rodzi. Ça fait un énorme plaisir et c'est pas la fin, vous savez très bien, Rodzi, moi je dors jamais. Un grand merci. Mais je préfère me retirer parce que mes limites ont été atteintes. Et je n'ai plus la paix de participer à tout ça. Vraiment pas. En tout cas, comme je dis, c'est pas la salle, c'est Dieu qui rend fort. On reste ensemble. Et je vous fais des gros bisous. C'est le R. Voilà. De retour la famille. Je suis sûre et certaine que Ebele Abatu, Touti Kolanda. Touti Kolanda bande kunangai. Et au sala, Zoto Malili. Moi, personnellement, Noyo Kanzoto Malili. Déjà dès le départ, Ebele Abatu balobaka Ebele pour na Majabu. Soki tolandi maloba pe ya sœur na biso Christelle. Oya zalaki na saison 1. Ya Majabu. Abimisa pe ba makambo ebele Toye kolandela pe frère na biso alobi azana pete. Azana kimia te. Azalaki na kimia te. Donc façon na bango ya osala makambo ezalaki bien te. Somo to ebite bagangila bango kuna to ebite ezanini ezaka pasi pe mawa. Bon, elo kana koya koloba ezanini. Kande na tuna kina ebandeli est-ce que Majabu eza pona bana nzambe to eza pona bana nzambe te. Parce que kilelo o tokomi komona bato ebele surtout avec les plateformes comme les réseaux sociaux. Ebele abatu bamoni eza plateforme moko o bakuti kosalela ngo mbongo. Siko batu mosusu baomitia na mutu soki nasali makambo ya bongo vu que batu ebele balingaka bakoki kokota na kozala na matalana ya makasi na kozala na visibilité ya makasi yango mona batu mosusu bakomi kosala bango bisala sala yango tokomi komona lelo ata bandeko na biso ya ba congolais ba congolaises lelo bakomi kofinga batu sans kokanisa ta deux fois te. Pourquoi yebi non na TikTok wana pour que batala yo na YouTube pour que batala yo il faut oya sur les réseaux sociaux pour na kofinga
bato ebele. Alors koloba majabu soki eza pona bana nzambe to eza pona bana nzambe, question wana eza un peu difficile à répondre. Quand na lobaka Bible yango moko yebisaka biso, ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Yango nde likambo. Mais prière na ngai ezala kaka moni makambo ya nzambe o to salaka tati ba pasteur ne to mona ka bango. Il y a de ces pasteurs o bateyaka liloba nzambe, mais na kibo moto bango moko bayebi ke no naza nanga musala nzambe te na osala ngo ka pona mbongo. Kane to yebi bandeko na biso bayembaka ezala bandeko mosusu biso tokomona aye bayembaka kitoko aya o penza yembelaka nzambe, mais ye moko na kati na ye ayebi ke na oyemba ka pona mbongo. Mokili eza nango kaka ya kobeba, mokili ezobangisa, mokili eza kaka pasi penza ya makasi. Mais prière na ngai ezala kaka ata soki tosala makambo na kunzwa ndenge nini, comme nzambe atikalaka nzambe, un jour vérité bimaka na poisa. Déjà na Congo na biso tosi tomona ba makambo ebele e bima nango na poisa. Bato ebele baye koloba o bana poto bayokaka pete bana poto bazalaka mutu makasi yango omona mosusu baoyebisa ye ba makambo ndenge nini na kosala ya azoboya mutu makasi yango a préféré na ye alongwa. Ba réalité eza ebele mosusu tokoloba bana poto mosusu tokolobela majabu, mais mutu ayebaka réalité ya makambo nyonso eza kaka nzambe. Majabu oyo objectif to but na ngo eyaki ke eya ko sauver ba âme ya batu. Yango penza bit et objectif. Soki lelo to yaki komona le rafiki bana mike bakomaki koyemba, to mona bana mike bakomi kote ya liloba nzambe, ezalaki penza bien te. En tout cas jusqu'à présent na souteniraka toujours majabu. Pourquoi? Parce que eza place liloba nzambe ezali biso tondimaka place liloba nzambe ezali to yebiki no baolobela nzambe na biso ya solo eza bongo. Voilà. Mais réalité kande na uti koloba bango moko nde bayebi nini ezoleka na majabu nini ezoleka te. Ezaka pasi yango bandeko nanga, vanité de vanité, tout est vanité. Na kilelo oyo miso na biso ezalaka polele. Ata na ba église tozo kendaka kozalaka pressé te non, parce que na kotaka na église oyo na mikabi non. Congolais, Congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.